Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Désormais, émission, vous avez droit de savoir, nabatun tout, oyo, balobaka, poto eza paradis, toloba poto eza lola quoi, Kinshasa eza lifelo, bo se trompe pas vraiment, bino tout, j'espère que Rolanda ba image o nazola bino ke bon mona, Kinshasa ezali lifelo tenenge bokani sakawana, trobando la bino, ba place tout, ya bien, bino batu bo raisonna loko, Kinshasa etonga mate, bo se trompe pas vraiment, bo ça la erreur grave, wana darling love ndem tawe bisabino, erreur grave, toloba, poto ezalola te, Kinshasa ezali felote nenge bokani saka, nako bando rosale la bino, ba découvert, boromona ke, eza na place msusu oza na Kinshasa okangi photo lobi pe oui, mutu pa kolo bango ke, naza libanda, mais ozaka toujours na Kinshasa na batu nyonso bakanisaka ke poto eza lola, Kinshasa eza lifelo, erreur grave, bino tout boza en besoin basa la pub ya yo, surtout bino bana poto otonga mo eloko no mo boye ya kano oza besoin monisa batu peke poto ezaka lola te o ba imeba bien ndeza na poto na kin pezali numéro na biso eza affiché na sewana obengi kaka romona toroya wana po ya boye zala te pardon o bozongo web soki na Congo check TV te ya yemoko boss Mutombo sibu ngana bino ekareza makasi poto eza lola te, Kinshasa eza lifelo tenenge bokanisaka vraiment toloba nakobandaka toujours kolakisa bino check. Salut na ba fidèle tout ya Congo check TV ya bino darling love yeyo la canon na bino avant d'appeler ça mon boss mon patron beauté désormais bolanda émission na bino vous avez droit de savoir émission vous avez droit de savoir ce qui to saleli bino ba si jeune de to message na ko salela bino ou toke kozwa image moko boy place moko problème moko boy se déroula qui à partir de l'élo émission on est commis vous avez droit de savoir le lopé sous na système à télé réalité ezapé kakaka na kati ya émission vous avez droit de savoir l'élo batumingi ba koma kokanisa ke poto eza lola Congo eza lifelo or que batebele basalaka vraiment erreur bino moko j'espère bomona darling love nana kena Europe te nazaka toujours na Kinshasa oyo bato ebele ba raisonnaka ke Kinshasa ezali lifelo potonde eza lola lelo na ye awa na émission vous avez droit de savoir et pas ya mwana poto moko Mama SP Mbombo avandaka na Allemagne na ville ya Arène lelo toye na micro ya Congo check na émission na bino vous avez droit de savoir vous avez droit de savoir le lo bino moko boko découvrir darling love aye ko sala nini awa bino moko boko découvrir le lo na émission na bino vous avez droit de savoir bonjour premièrement naza journaliste il y a Congo check TV émission vous avez droit de savoir toye toza na rendez-vous na Mama SP Mbombo est-ce que vous permettre biso oui beaucoup kotazana ok merci ok merci beaucoup awa toye vraiment j'espère binomo bomona toza na potote mais toza na kin o batutu ba raisonna kake kin eza lifelo j'espère nazana Mbombo. Oui, bonjour maman. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. N'habitez pas vanda ou bien tout ça au télé. Tout ça au télé, on a pressé. On a pressé. On a pressé dans ce que soit vol. OK, donc il faut na longwa déjà à sikoyo pour na vol les long. OK, merci beaucoup. Nazaka na moi quelques questions ya retour na yo. Ebele ya bandeko oyo bazalaka na poto. Ezalaka po aya kotonga na Kinshasa ndenge yo sali eloko ya boy vraiment ezo comme ça. J'espère na bilili balandi tout bazomona
façon toza na poto te toza précisément na Kinshasa na ebité et ça linga bien vraiment moi na poto osali eloko aboy. Bon, bana poto bazana bango et opi batongi tongi pe kolekanga baza mengai pe na tonga donc ndé naza boye na tongi immeuble nanga oyo na soma on a 2000 depuis 2007 na tonga depuis 2007 et s'il na ba 2009 nazwa ki 2 ans ko construire mais siko sili eza immeuble ke na somba pona bana ngai eza cadeau oyo na tikela na tikela bana ngai donc eza héritage ya bana ngai. OK, merci beaucoup Mama SP na kati ote poto yebi bana poto mingi bazala kake ndenge olobi osomba immeuble na est-ce que ozaka kaka obligé avo banda kotonga yango obande kotinda mbongo mutu azo gérer le ou bien obande kaka koya yo moko Kinshasa pona koya kotonga? Non, liboso na ndako yanga moko après na komo tinda mbongo mais na mona ko tinda wana ezama e marcha kité donc na sali ba tournio songamo tinande na silisia. Marché te pourquoi parce que au botami na famille oza mulu boza famille oza batebele pourquoi pas confier ki mutu marcha kité mo batunyo sana ba gérant nyo sana ndako tia aba gérer baza kempe mabo milai alors e marcha kité ke na tindela ba mbongo na zo mona pe misala nde ba osala ngote zo ko évoluer makasi te alors ngamoko na yaki na koma ko sala ba turki na ke na zongi na ndenge et silaki menas na mima pe bana awa na présentant bango yango ba sepela makasi mais so to zo ba image oyo ezali parce que ngai na kokisi 50 ans na kokisi 50 ans na ngai dans na 50 ans na ngai na bota basi mibali oui na bota basi mibali combien d'enfants? Naza 5 enfants donc ma première fille Jennifer naza na ba mapasa Jordan naza na Ron naza pe na bébé Roi alors bana ngawana o ezabilo na sombela pona na somba pona bango donc na somba pe na liwa soke zwinga etika liblo bana ngai donc il y a on a le bara même la famille nanga même na bandeko nanga ke biloko nanga ezabilo ka bana ngai donc biloko yo ezapenza ke Jennifer yaya baleki il faut ba ko gérer biloko yo Jordan boye ba ko gérer biloko parce que ezabiloko na bino maman asali siko atika libino o ezabi héritage bananga yango nazo zwango pona 50 ans na ngai po bananga basalinga plaisir basalanga fête ya munene kala donc nde toza boye toza déjà na mwango donc 50 ans na ngai eza le 2 awa to fetango le 2 juin a to fetango donc yango na ki na zana immeuble oyo na Kinshasa nazo pe na immeuble mususu na Belgique na Belgique na Liège donc oya Liège eza na ba étudiant na nga baza kuna ba Jordan baza ba étudiant au ba distinga kaka donc ba nanga mapasa baza sko na deuxième gradué bazo sa l'économie alors on a sombé la bango on a pesa bango cadeau il y a diplôme d'état na bango donc baza na Liège ils ndako na bango quoi. OK, merci beaucoup Mama SP naninga na tuno so eloko mobo tomoni immeuble depuis tozaki na se titomati eloko munene boy osali ngo na bouli ya flat ou bien orobanda ko louer se ba appartement te o eza ba appartement na sali ba appartement ka nde tozana na poto donc biso na poto tozana ba appartement oyo ka musu zana appartement ya 150 mètres carrés musu zana appartement ya 80 mètres carrés mais oyo anga eza ba 120 mètres carrés donc eza ba appartement ya ba 3 chambres salon cuisine salle de bain eza ba appartement musu pe ya ba 2 chambres salon cuisine salle de bain et puis eza ba magasin na scène eza ba indien eza ba chinois eza ba onions eza pe na ba commerçante congolaise ya Dubaï donc Congo mon pays. OK, merci beaucoup nous reçoit vraiment tant makasité et bongo na bana ba congolais na ba congolaises bazaka ba kepoto komi kepo ya kotonga na mboka ne alobi jamais mais vona so manda kuna kuna so na kufe dans plus ba koma ko loba même que bana nanga baza ba congolais te baza ba congolaises te n'habite conseil ni ne pesa bon po eza eloko moko boya bien depuis to ya ki tomati vraiment to moni que oui au salé le romo bien. Bon ngai normalement pour na bana poto boya botonga ya mboka na bino mboko ekobunga pe ke liboso bakalate ponde eza penza boye tozo bima pe na kati tozo s'en sortir na biso baya batonga baye ba ko inverser na mboka na bango investissement ya mboka yango yo donc mboka eza mboka na yo ngai nde ezana bakunda motolo na ngai awa
mtolo nanga bakundango a na Kinshasa za mboka nanga na botama a na Kinshasa na Prince de Liège na mwana Gombe na Prince de Liège na Koli na Matadi. Donc o za mboka nanga yango wana ye na somi na Kinshasa capitale bana poto boye ba kosomba nde na capitale bokeba keba ba gauche droite te capitale somba bilamba te capitale nde makambo makambo nde Kinshasa capitale ya Kinshasa nde makambo po bino mingi bokoma otiabo muto azoki kosomba bilamba o ezaki valeur ya lupango na Kinshasa bana poto mususu komona azana famille na ye awa mais akipaka famille na été maman na ya souffraka peut-être avant na ndako moko boye ya mukie na ebite awo salibo est-ce que maman na biso aza na place moko ya bien malheureusement maman na mema ina poto mais azongaki awa tango azongika na kotambola liwa écoutier asa susté mais avant dans la place bien pour maman nga avant na limité sika nga mususu donc ba ana ba condition azaki na ba condition bien mais siko ndaza susté nzamba sa bengai mais ndé balé kinyo sonde to botama na mema bango côté wana tozana bango kuna na poto to ba yo vraiment sala na famille so tonga o sala na zo na mema bango to botama 8 na mema bango nyonso 8 na poto. Donc il y a rien à dire, il y a rien à dire. Même bango nyonso kuna et puis bango nyonso baza ba allemand. Donc il n'y a rien à dire. Ok, merci beaucoup, Maman SP. Na ebité, tozo kabona déjà parce que nako kangote pour embouteillage kaka oya koma aéroport retard. Na ebité message nini ozo passer na bana poto. Peut-être mutu mo alingi ya ko passer ce jour na Kinshasa azana besoin que a louer appartement. Ce qui okoki kolobani. Voilà, mais ngai normalement ba appartement nanga za vide tellement ça qui toko trop ezala nango ka plein. Donc ba misuso bazala ngo ya ko louer saka oui, mais nga pour le moment eza vraiment plein naza na bato oni, naza na baba indien, naza na ba chinois, naza na bato nyons tout. Eza déjà vraiment occupé plein et puis bango bazwaka so bazu bongo lem so apesingai naza na ba contrat 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc monde que moi la porte so ka zo ko se distraire pour un jour, 2 jours. Voilà, c'est mieux qu'il y a flat. Oh, ils ont un flat. Oh, ils ont un appartement. Voilà, appartement moderne. Donc, appartement luxueux. Donc, appartement, le appartement, tu as un poto. Et puis, on a bilamba. Nous, le bique bana poto, tu as roulata, ba te, ba combiner ka tout. Pour colata. Mingi ba mi pesi na roulata. Ouais, bon. Kolata ah biso pensante to saboye nako na lobela ko makambwana te parce que kolata tala kaka na pesi déjà vient na pupa mado bambote belé na seki na pesi ba jalma bala matadi o ba beta penza bilele na poto bambote na bino belé donc moi eza penza te oh là là doit téléphone oui allô. Vraiment, tout ce qui est dans moi tant que azo sur un téléphone parce que azo sur un lelo déjà azo moi trop pris binope ba ebokenda potobo luka botonga la tape tonga émission vous avez droit de savoir ezaka kawana pona kolakisa bino makambu oyo bino mo bomoni ndenge toye awa na ebite to kabona déjà pona moni téléphone ezo sonner mot de la fin na yo pona émission vous avez droit de savoir o lelo toyaki ko s'y prendre yo vraiment bon mot de la fin na ngala peska bana ken bambote belé tozo fêter na bino 50 ans na no ezala te mekozala bambote belé na pesa na bambote belé po na mokili batunaka na 50 ans na osala nini na 50 ans na ngala bota na 50 ans na ngala bala na 50 ans na ngala tonga na 50 ans na ngala somba na poto na somba na Congo na 50 ans na ngala za na bana ba universitaire na 50 ans na ngala j'ai tout alors na pesa nzambe merci. Ok, merci beaucoup, Bolandi Ndenge. Maman Nabiso Alobi, Azaiki vraiment clair. La tapetonga et ça la bien. Nalobi, bon, mais ça n'a mingi kolanda émission. Vous avez droit de savoir. Orozaka toujours présenté par Darling Love la canona. Nous allons continuer au CPD Sabino. Mon système de salaire en télé-réalité vraiment te y cotuana. Tout ça qui vraiment à l'aise et que ça la bien ma cassi. Ce qui vous sali, Bolandi exemple. Oyo, maman Bombo, asali lelo oyo. Merci encore, mon boss, mon patron, papa Sibou Mutombo.
depuis Allemagne bambote na yo encore papa merci pour la confiance et pourquoi pas na Freddy Chibango Agetrad patron des patrons to ba patron ya ba patron na bango kwa machamu menu et pourquoi pas na pourquoi pas na Fiston Lubaki mon ami personnel là Fiston Lubaki benganga et rosalanga vraiment bien pour na lelo na émission vous avez droit de savoir na habité maman bosani nani na pia bana ngambote na bosani bana ngai Jennifer na ngai fille nika mama na peso ba bisou makasi mon coco na ngai Jana hein mamie Abi elle t'embrasse beaucoup je t'embrasse je t'aime beaucoup na peso mbote na Jordan na peso mbote na Ron na Roi voilà osuki ça na embrasser chérie nanga Dagostar Omo je t'aime beaucoup. Merci beaucoup Tonton Kabwana déjà merci encore à moi mon bel oisena si ma caméra métitima oh sali que toujours bon mon émission vous avez droit de savoir oh ezalo ko la télé-réalité le lot Darling Love amemeli bino masolo ya sika ya boebozwango wapi ngana bino différence ezakaka toujours on se revoit bye bye. Comment check TV Yasibo Mutombo Comment check TV Yasibo Mutombo